Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo. Me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Wumela. Mama wongo la reine Omba la reine mama Nabi, mais oui. Ah, Nabi Missa. Bon, on a vous à combien? Habitez, vous foutez le côté. Pour la éviter pas la zone kende, c'est que ce que vous voulez kende mais bonjour les kende na mon mais vient na ngawana ayibaki ou ayibaki te parce que moni na ndenge ezalaki on dirait mutu ayibaki ke bokoya alors la zone va œuvre wana bientôt boyo comme on a marché wana yena pesi malebele oyokaka ngai na bamusicien mosusu tozoswana me akobenga ngai abi verkis tala moto wana aza peti na ye osala ye eloko te sala boye omona nasali ndenge atindi ngai omona kaka mpe ekwei oyo bomaka bamusicien baorchestre osalaka boye soki eza nango yo te donc mpo na ngai il faut osolola na baleki na yo donc makambo nyonso aza koyebisa ngai bato mingi bayebaki te ntango so akose déplace akoya ti na biro na ngai na ville na sokoda akoya abi verkis na ye lelo nalotaki boye makambo na biso ndenge tosololi ti donc ngai na simalo tozali yo aleki na kulutu nasi bomonaki yango oyo nazokende régulièrement na ndako na ye nazosolola na ye mpo na nini moko te mais mpo nayebi ke toliwa epesaka ngai ezalaka toujours malamu des fois kose nasaki anniversaire ya ngai mais ase déplace na maladi azalaki na yango aye ti la veve center abi ngai nakotika ye te mpo nayebi ke ndenge oyo tozali ifo tosala par tous les moyens lelo so biso toza te yo okosala tout pour que l'artiste bazala malamu bon yango wana naza makambo ya koloba mingi te na remercier gouvernement na remercier ministre ya culture po tozokende kuna mbala ebele azopesa biso toli ndenge na kotambola yango wana namoni ke mingi na koloba te nasuki wana merci. Merci beaucoup, Président Tchamongana Mateta. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des musiciens du Congo et président de la société, président du conseil d'administration. Vous savez qu'un artiste ne meurt jamais. Il continue à vivre au travers de ses œuvres. Et pour les cas qui concernent notre poète Simaro Lutuma, nous sommes venus ici en ces lieux, là où résident les immortels. Et nous sommes venus ajouter son nom en tant qu'immortel. C'est ainsi que je vous annonce que le gouvernement de la République a accepté d'honorer les poètes à partir
mesure du travail qu'il a eu à battre dans ces pays. Le poète, c'est un encadreur, c'est un éducateur. Il a beaucoup travaillé pour ce pays, raison pour laquelle le gouvernement a demandé. Mais fixe. Il a droit. Le figé. Mais. Mon téléphone on a pena. Il a droit. M3. Gauche. Repasse à l'avant. Marche. Zwa position kuna kita kuna kita maintenant kita na te obio kolongana kita oya koma ka obengena Ora repasse ceremonial à la barre. Marche. Donne. 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 Section. Halte. Cercle. Place. Wote le makaka wana Quand on est au Lobaki, papa le tomba, tu retambola partout, tu retambola partout. Vraiment, si tu retires quand même pour la souka, un jour, à souka naïe, jour retire dimanche, dans l'élite naïe. Tout ça, bon, à la place Victoire, bon, moi, la cérémonie, nous sommes l'équipe, et ça, il va la pote, nous sommes bien. Tu continues toujours pas la minute, surtout que nous avons nakunaye, surtout le moins nakunaye. Après, de quelle place statine, les autres, le moins la statine, est-ce qu'on a parlé du peuple, place Maramion, et que Zala, la série, nous avons s'abonner, belé, pour rater, vraiment, pour rater, vous avez toujours ce que tu peux brancher. Merci à Ntimbako Kalidé, on a besoin de moté à suivre. Papa, parce que Ebembe ya papa, ezali sikoyo kokota na mabele na ye ya lingwala. Ebembe ya papa eza kokota na mabele ya lingwala. Rapidement avant que Tokene. Nazoyoka te bana lingwala mbote. Namoni drapeau te bana lingwala mbote. Lelo toyambi kondo papa Lutumba. Ye
atikelaki biso liloba mpo toyebisa bino. Atunaki alakisi ndenge bana matonge balelaki Papa Wemba. Atuni alobi ntango oyo ya bino bana lingwala koyela bino kokwela bino kokosala ndenge nini? Tokolela ye na nini? Tokolela nini? Papa Lutumba Masi Simaro Masia Ndomanwenu okendaki otikaki biso okendaki mpona état de santé na yo. Lelo papa ozongeli biso na kati ya cercueil ezali mokano ya Nzambe. Biso bana na yo, bakoko na yo, baninga na yo, banotable na yo ya Lingwala tosangani awa mpo tosuete yo boyei bolamu mpo okota na kati ya commune na yo ya Saint-Jean ya Lingwala. Tokoki kobetela ye maboko mpo akota na kati ya commune ya Lingwala. Merci, bienvenue poète dans la commune de Saint-Jean Lingwala. Merci. Panza bango lekisha wayotoleka. Basura mapanya. A Pfizer, Banoki.
Bonsoir aux amis. Quand on tient un drapeau, beaucoup ça. Mystique, hein? Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo, me nasengi na la reine Omba pesanga ata alumenia. Mama yo, yo 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 yo, automatika ba mama la reine Omba, mokonja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela, emeka saka merveille mila. Mama wongo ya mama 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 la reine Omba, balobi oza mopepe, bapekisaka motape mate, umela. Mama wo, la reine Omba, la reine mama.